Na muto ba benge ndumba na muto ba benge ki abeta matolo poni na. Ah, bino batu boza kuna boponi nani? Bafia kasena bafia matolo, bango mo bandimi yango ha. Matolo na muto azandumba. Kande na linga bongi moi na olala. Butu na olala. 1000 veg matolo ke na saki ndumba. Mavakala na oyate. Totongela bino Monique po bino ba uta kuna boya ko saki ndumba. Donc nga photo wapi yango? Ah, zela malembe toke malembe. Chano ngolo bani na palanga pesa kanga photo yate. Wapi? Laksanga. Ah. Wapi? Botine za na palanga. Na palanga pesa kanga photo ezate. Na palanga mona ngote na kanga photo te. Donc ngane da fina na palanga deux fois. Nga ritka pina R10. Pamba uba fia salite ba fia solo boya pe bolo ba pe bishone to chabo to yeki bango bishone to chabo to shaya kabo ba fia palanga baleki ya faka sena na fond ba kosi ba wana fond bino wana fond te ba fia palanga ba ebo tamola na talon te ba yebite ah finyo savana na ville za madame Finyo savanda na ville za madame ayebo otambo na talon bino bovanda na kuna kote ba poussière za namba mabulu botambo na talon ndeni bayaka boya bayaka boîte bayena ba talon na bango ba sac. Comment ça fait-il ozolo bagay ko fanda na kasenda mwasi kasenda alala na ye après ba vie na ye ba kotindele mbongo moteke makambo ozolo ba comme si bata palanga ndenge baloba ke oui bosala ke loko te boza ba bula boza ba ndumba comme si bana ba on a raison fia kasena ala muka tongo asokoli mai atie parfum ala tano likuta na tolote bata mabe batu batekaka na lufu batu mabe tosalela bino Monique po boya ka luka mbongo da fini na kasenda o bino bata palanga webi asala kinduma nani na Monique botanga kongo na ayo sa kinduma na Monique plus jamais pour la banque tu toke na to kia mbia donc toke na ngo pe souté donc to tikela bango banga palanga ba sa kinduma ba luka mbongo ba baka mafia palanga balobi bino nde boza boye mwasi kasenda afanda ka ye mongo te na ndako bango fo bakangama 5 10 po bafuta ndako eza solo po ngape na yebina ngaba febele pe na kasenda baza bongo eza lo kutane tingari tika tingadona na ndako na ye to dépend pas ser ngana to dépend pe pa pixel te pixel biso mamane zala te muto amtana na ndako na ye bana ba dépend pas pixel bango ko palanka ya solo sera tiena mesa asalo kwa harmonie mabwelo kwa ye mutate kaka wana mesa ser do ba fia kasenda bazana ba cop na bango o basalaka o bango moka bayebi do ba ko betela batu lisolo te ba fia palanka balobi bien biso to tekaka biso to lukaka mbongo na tongo to la mukaka to kesa ba cop na biso mais bino bolobi te ba cop na bino eza ya ko batama o bolingi batu bayeba te likolo nango kinumba te aye kinumba te toleki bango na makambo toleki bango na kitoko toleki bango na ba relation toleki bango na kolia toleki bango na kolata toleki bango na sola bien ba sointe ba fia palanga ba na sola bien te bazo ba fia palanga ba lata bien te la koma parfait o bango ba saila ke ba bibokenda ko soma mafuta po pakola na nini mafuta o bino pakola amta choka zate ba fia kasenda buyiba kamakasi ndeti nani buyiba rapwani ndeti nani bakosi bayiba ndeti na ibada fia kasenda ko bima na vie mo be o ayibe porte-monnaie ba fia kasenda bosala bongo pwani ndeti bino ba vie o ke kopesa basango mo mabe pona ba fia kasenda ba fia palaka babota te amoni
Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'enseignement, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission Nabino Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazope Sara Makambuka Kanenge Zala. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe Nabete Rabino Balmasolongo, Nalak Sarabino, Marambango, Nengeni Nezalara. Merci beaucoup, Nabatutu. Au bas accompagnera émission David Wembe. Moi, j'aime, moi, commenter, moi, partage au Salarawana. Et ça la rapenda David Wembe azala bien masola balabala eza kolala te masola balabala tozo continuer kaka la masolo na biso ndenge zala rapona ebisaki bango bino soki bosali David Wembe na kobenga batu ya balabala tokofanda tokobeta lisolo masola balabala lelo ekweli bongo bana ya Kasenda to ba fi ya Kasenda donc David Wembe na plateau nanga nazana ba fi ya Kasenda na éclairci moi le moko na émission oyo émission comme on masola balabala nazo finga batute to batu bazoya wate po ba finga basi na yoka ikma ba commentaire batu mususu na talaki batu mususu pe ba benga kinga te nazo finga te ezana makamoko elekaka na mboka oyo batu etaka mo ba désolé na mito batu ba fi ya palanka bazwaka bango comme si baza ba fi moko baza un peu moins reculé trop baza un peu moins basse classe do ba fi moko bo oyo ba contracté baza ba fi ya millier ba fi makolo poussière kaka ndenge beta makaliso na mboka oyo biso toza na Luanda oyo et batu mususu bazwaka ba fi ya Kasenda baza ba fi moko classe baza ba fi moko baza ka propre baza la donc ba fi moko présentable quoi tellement na yoka ki ba masolo wana trop nena linga ko beta ka masolo balabala ndenge zalaka nena linga ke mpe ko solola kana bango soki balobaka bino bozalaka boye pourquoi merci beaucoup à toi mon boss mais ya beau frère boss Mboshi na kati États-Unis mobali ya Rod Sindimbo donc bozalaka kaka et on sala bien na bana na bango bébé Laura pourquoi pas na yaya na ye Rossi donc tous zalaka et ko sala bien David Wembe na zabongo na ba fille ya Kasenda donc bana Kasenda bango ba mimona ka bazaza ka ndenge bino bolobaki donc bango yo pena to meka ko sola na bango to panza nteke masola balabala ezalaka pena boye Chana la fille de chance boa tarde la fille qui dérange amni tu es abisso de l'autre pour te répondre pour répondre bien et t'as gagné mon Kasenda mais oui koloba Kasenda pour ba centre ville Red Kapinga R10 mon Kasenda boa tarde pas David oza bien bien yo pe mon Kasenda ya tongo Kasenda tongo Red ko fanda na Kasenda et ça la kayonde ni ndo fanda na Kasenda bongo na corona vando na bondal bande pesa makamnyo sezala wana mafali po bazala wana ba Cambodge ba bien na donc bazala wana na vana banda na bobozo numéro 16 esi ba artiste ba ya ba uta bazala makamnyo so donc na mona ba chibele valwa donc tena ina kasina ya pesa makamnyo se vanda donc tous les musiciens faut ya fa comme hana kasina sidad donc yo fa ina bandal oyangolo fa ina Kasenda moni ko se retrouver makas pesa na uta na kuna banda de fona comme la beka pesa na zala na mona lo kwa bandal pona nga na mona ngolo kwa bandal Chana ko fana na Kasenda selon yo bénéfice na ngeza kanini ko va na ville bénéfice na so lina bana lo ba bénéfice na ba te bele ba olela surtout bana palanka ba olela ba olela point olela makasi nandeni fi ya Kasenda alamuka tongo asokoli mai atie parfum alata na liputa na tolote na balabala omona ete aolala pe apongi ayebi ke natambola te na ba relation na nga otindela nga ba mbongo ekota na samaka na ngai na lukani na mo fona sepe na va na ville au ville eza tout ensemble makambo nyonso palanka na oyate na yeba ngukuteza no wapi comment ça fait-il ozolobage ko fanda na Kasenda mwasi ya Kasenda alalaka na ye après ba vie na ye ba kotindele mbongo omoteke makambo ozoloba comme si
bata palanka ndenge baloba ke oui bosala ke loko te boza babula boza bandumba comme si bana ba on a raison. Ndumba c'est trop dire que baza bandumba te. Non mais auto lo bango awa rit na ebite soko yoki yango. Ba bandumba te. Eh bata mabe. Non. Eh bata bateka na lufu batu mabe. Teka bilamba na ba fi ba bana kasina ba fi kasina ba gena ba Brésil, ba gena ba Chine, ba Turquie ba zonga. Netinga teka na lufu. Teka appel bilamba na somi polo na nga 2500 qui na lufu na teka $10 $15. Ça va. Kindumbo na yebite. To saela bino Monique po boya ka luka mbongo da fini na kasenda o bino bata palanga boyebi asala kinduma nani na Monique botanga kombo na ayo sa kinduma na Monique plus jamais vous na banga tiso ke na to ki ambia donc to ke nango pe souté donc to tikela bango banga palanga ba sa kinduma ba luka mbongo ba bokola ba butu biso to bokola ba butu te bino bokola ba butu biso to bokola ba butu ba fille à casser na boza ba fainéante donc bo lamuka na bino na tongo so brosser o tie parfum de yo lobi apo o lali no suna ndaku o zela ba vena bino ba pesa yo monteke ba fille palanga ba l'équipe bino po ba fille palanga ba lamuka tongo ba ke lukala ba ke cop David na ko ya te na émission na lo ba ke na sala cop boy donc lo bango te nana ba vie na ngana ko benga na minito maluvaka vie nde na za boy problème boy tinda mbongo donc ngana comprendre que na ndenga mabete façon bazoloba comme si donc na ne lufunze ma ndenga aide donc ako benga pe vie na ngama maluvaka ezande nini na la posa vie na nga Serge tata kiboko na posa lona ya na nde ko ke ba fille akasina ba kenda ko sa ki ndumba na kata boîte mais ngana comprendre lo moko nde ba fille akasina bozane ba fille matolo. Non. Pour betara masolo velanga na osenga velanga boza ba fia kasele ba fia matolo David na muto ba benge ndumba na muto ba benge ki abeta matolo poni na bino batu boza kuna boponi nani ba fia kasele ba fia matolo bango mo bandimi yango matolo na muto azandumba kande na linga pongi moi na olala butu na olala 1000 vege matolo kena saki ndumba mavakala na ya te totongela bino Monique po bino ba uta kuna boya ko saki ndumba omona da elo na yebi ku palanka ngote so ezala kote nini yango no yo sa nini yango po boati nyoso eza awa kuna na yo kanga photo wapi yango zela malembe toke malembe chana ngolo bani na palanka pesa kanga photo yate wapi laksanga wapi boti neza na palanka na palaka pesa kanga photo ezate na mona ngote na kanga photo te donc ngane da fina na palanka deux fois nga ritka pina R10 ba fia palanka balobi boy ino bwana oyo te toke no malembe ngana tuna nano otalango bien convexe problème ite okuta pongo koja bandai bino bosenga kaka ba vie na bino matolo kaka ba fia palanga balobi bino nde boza boye mwasi akasenda afandaka ye moko te na ndako bango fo bakangama 5 10 po bafuta ndako eza solo po ngape na yebi nanga ba fia bile pe na kasenda baza bongo eza lo kutane tingari tinga dona na bana pa na studio un quarto no ba bien un quarto ko eza kwa studio ya mukie ma moye na cuisine banda na aussi banda wana to banda na biso na banda ka banda na ndako na ye to dépend pas serment to dépend pas pixel te pixel biso mamane zala te muto amtana na ndako na ye bana ba dépend pas pixel bango ko palanka ya solo sera tie na mesa asalo kwa harmonie mo bwelo kwa ye mutateka kawana mais c'est ser mais zato ke no malembe na koteka yo moko zoluka mbongo na kobeta matolo pa ba vie yo sepe nani tona temps teka lokwa bino te to koma makolo poussière pona ville to linga poussière te linga pe ko za la poussière lokwa bino te to leki bino na mamu nyoso bo bien te bo bimisa so la bien te bo tana choko makasi yo 20 o ya kiboko le 20 mais ngafi na vana na vie na kota kiboko le 2h 3h mamsu na 6h ambiance na koti na ndako na ngala lali mais bino te o ba fia kasenda ba bino so bo sai si fête na kiboko le bo mona kwa nzamba okita temba pamba na bokenda te
Eh, bois mitema blanc va changer un peu comme yo. Comme si kolanda bino comme si bo betaka trop lisolo ya ambiance mais bozoza na conscience ya vite ba fia palanka bazolo bagano te biso to bule vie biso to sala kindumba te biso to sala makambo ya mais bino bolinga ka ngo ba oteka po ba luka moyen ba kende poto ndetinga nazara déjà bien ce qu'on a luka vini ni onga na luka ce qu'on a ki osani ni na banda oteka po muto ateka za muto apasi a luka ateka a sangisa mbongo ba non muto nyosa non wana na contredire yo muto nyosa ateka kaza muto apasi te bata palanka ba uti kongo ya komena na palanka a luka ateka koma so ndenge ni menga da na za déjà bien sani na monde oteka ba camarade na ba patron so na zangi na lela pa ba camarade na ba patron siko na place ko lela bino bana kasena olingo lela po anini aussi longtemps que yo moko nzamba peso makasi ya kobeta cop na yo moko David na lela te po na za bien sandal na nga la lati za Converse pantalon na nga la lati za Christian Dior chemise na nga aza H&M siko na lela nde na za na cher nde na telemi na cher ya kodefa oh na telema te bana palanga ba baki ngate mam nazoloba donc bana palanga ba yebi ke bana kasenda bo defa kana bino bilamba yo defate ah non donc sandalo donc talent on est là 35 000 kwanza Converse 35 000 kwanza Christian Dior na ngo donc H&M complet donc yo defate bwana ngo tepe botila za ngo te ba o jenda na bino na bomona ngate ila nunca na minha vida foi lá na porta da mulher eu capinga nunca na minha vida ei madame na simba ba fia para ka simba rit capinga na porta na boîte ba lenga tana zo bazala so ba koti 20 na bangwana bayaka so ekomika 0 r ba no nimba onimba po na tuna likona ngo wana ba fia palanga so ba koti boîte banimbaka kwani to ba ko to biara mwinda bacha eloko ba ngai si bon zera bino ba fia palanga ba na ba boss na bino ndinga palanga na bino o azata na boss moko aza pesa makam na ndinga palanga asango bimisi la numéro na tous les boss na bon bayara na bon kaka senda bayara bon kaki na numéro bodik matadi na numéro Ben Willy na numéro ya nani Paulo Tudilu na numéro ya Tata Serge Kibokolo na numéro ya David Ewembe bino bana ngo te c'est là na koza na ba numéro ba boss lobini oh obona singa numéro na balabala na yiba ki na YouTube te na yiba ki na WhatsApp siko bana palanga bazanga ba numéro ba boss te bazongo wapi ah let ba fiwa na bazongo wapi ba fiwa na palanga ana oh ba ekolo baba buzo baba zongo wapi oh ba fia kasina basala kinuma yebi kinuma bangonde bandumba makasi bako saki bangonde bandumba makasi bango balobi ba fia kasenda mitema ezalaka bango moto po bakende kaka boîte po na nini po boliaka na boîte boliaka na mato ba fia kasenda baza ba barbara baza ba fimo ata so moni bango moni jibolo ba obo ya jibozo ba fia kasenda basokola ata la journée yo moni mai donc bino bosokola no ka mama po obema mai na mutu ele ko ane katenga bosokola ka mama ko po obema mai na mutu ata mama na mutu so za fi penza o to za dibi da o ze ngana osokola David babilo mususu neti babiloko wana salité tango leki na émission na yo be mission ba biloko salité bongo il faut benga ba tuloko ba bisu vandana busa fafa na ki passe non yoko to bango ko to bayaki ata na ba nini mais yo yena ozangi perrique ozangi ko to perrique na la kisi bango chana ndongo zabe ozangi perrique donc ba fia palanga ba leki yo perrique ko te zate ya palanga ba leki ngai te alati bango ba boy bebele yama la David naza na ba perrique yo za ba perrique no tia ba ndenge na tia ata 5000 perrique no tia mais na boy na bina ke na mongo na ndinga naturel aye oza ba perrique te ba perrique so bolito ko mo sala be mission o akina ndako muninga comme bango ba to sala boy bino bo danger biso to danger te nde bino bo milo beli boluwe ba ndaku te
Comment ça biso ba surprise pour David na ndako nga atokutaka sate okomo sala émission otali ndako nga otali ba biloko lobaki bolobaki totali pe ya bango neti ba fille wana bavanda na ndako ya pixer na bango bilamba balataki ya pixer na bino Sandra omoni ke bwa likambo te bafana nde balata bo ba defa bilamba balazoe bilamba Sandra mutapesa bango bilamba mama toyebi da mama nyonso boza likambo te bino na ville 100 mètres musika bafia basi pamba o bafia salite bafia solo boya pe bolo bape bisho nde toshabo toyeki bango bisho nde toshabo toshaka boy bafia palanga baleki afia kasena na fond bakosi ba wana fond bino wana fond te David to sabwe que filmer c'est ma panga batu pour un risque capina la thème donc c'est la première fois donc dans les canaux TV ils a problème té donc nana lupang wanga ba bete la moto de ma komo lo ba mabe ba fia ka bongo bo kitsa ba fia ka sin ngala masala ki lumba tete kana lu façon ma polo moko 2500 kwanza na kote ka on billet na ngai na billet na sia bo ali kambute la kana thème na lobby les cours qui vanda aussi ça peut même pas fille wana tena expliquer bango na za lupango na mboka oyo boxa on va saliter kozana lupango eza problème te mais boza ba complexé non moi je suis pas complexé na pas senta na pas rapport na complexé nani par rapport à ya palanka là sini to kanga côté on toza complexe là sini na kokata gela palanka deux fois non kokate na kuna préparer palanka so perenka ngo na ko yeba ngo nde mercredi pona ke luka fumba ba bifumba ta munena kien les avantages te pona yo kona ngwe kosoma fumba na palanka les avantages te côté na biso fumbo ezala te ville fumbo ezala te wana eza biloko balie ngana fumbo ete na somba kwanza fumbo ezala te babina palanka tali boke munena na maparanka so maparanka okenda kyango na kokene mercredi te mercredi maparanka kien tu crois yo moni bambala bakanga ba periki ba okango ba ko yibo periki na lata ngo te ndakina ngo te fanga lo mo ya téléphone nga o eza avi na kotika ngo pe boye na ke kuna bakoloka omeka te ya mema wa bolingo ba ni na palanga kuna azwango wa fini na ndeba yaki émission ba omi balena l'accès à ta téléphone na ya komeka te mema ba fia palanga bazana ba téléphone te ndeba yaki bino ndebo yaki émission na bino bano a salité boyaki na téléphone ata ya bien beau présenter nde téléphone dana sali nango 3 semaines na lembi yango mercredi bo mona na téléphone so yum to sala raté donc yesu comme to sala raté o chané téléphone ndeni ba timbela ti ya on le bito zana te potolo ba ke ngana sala boy ngana zongsa boy ko biso na ville to sala ke bani kala ndenge na biso ya ville donc ba fia kasenda ba sala copie wala te donc ba fia kasenda bazana ba copie na bango o basala ka o bango moga ba yebi donc ba ko betela ba to lisolo te ba fia palanka ba lobi bien biso to tekaka biso to lukaka mbongo na tongo to lamukaka to kesa ba copie na biso mais bino bo lobi te ba copie na bino eza ya ko batama o bolingi ba to ba yeba te likolo na ngo kinumba te kinumba te David ana projet bango na sandal na projet pantalon na projet bango da na chemise na loba suni bango ba mona donc bosala makamba c'est ouais ça mamba loba na TV loba TV te ouais ça mamba loba na TV biso moto miyebi nde na zabu bokuta pongo mauluvaka yo bozo to batindelo bilamba yo palanka yo palanka poto batindelo sko bilamba chana bo monte ke sopa bo monte ke sopa bo ba kina bilamba bo mo ba sombi mais yo na bilamba bato ba kabeli yo na bibo ya pour na koma na niveau ya relation mo bo atindeli ngelamba pour comprendre que qui est nga yango atindeli ngelamba ndeti mutapalanka ok o jeune na luki ba bilo na bana ba demi ba 1500 ba 1000 kwanza ayo agrimase ndeti ba bilo ba la teli kolo wana ba filet wana tombola na ba 1000 kwanza wana ba olingolo bana bana palanga ni donc ofanda na kase na ne bo fanda ka bongo bo soka ba relation beaucoup talaka na bato bien toleki bango na makambo toleki bango na kitoko toleki bango na ba relation
toleki bango na kolia toleki bango na kolata toleki bango na sola bien basointe bafia palanga bakana sola bien te bazwa bafia palanga balata bien te la koma parfait o bango basaila ke babi bokenda kosomba mafuta po pakola na nini mafuta o bino pakola amta choka zate mafuta o bino pakola bokenda kosomba na palanga te na somba kana kasenda amta choka zate muto asomba mafuta na palanga na kasenda azate akotila kozala te moni ke la tela mbana ye alukanga Pois é mission. Mas sola balabala. Ah moni ke la tela mbana ye na la tipe. Ah amta choka zate. Ah moni ke la tela mbana ye. Choka zalite wo. Ayo zo ngobe ki mission ozela ye dali zana ye. Mama mon vieux. Apôtre belle maya tala makambo yo. Ese nga acha choko. Abel maya yebisa. Merci beaucoup à toi maman Bonheur. Belle vie maman Bonheur, maman ya Darelvi. Hein, donc Zalara na David Wembe tozo kontinga na masola balabala. Hein, donc ba force belé na ebi ganda ba kosunga. Bodik matadi mo konza kasenda to chaka choko te bino boyebi ba luka nzambe na opi na ngai kadiata. Donc nalinga ko mingi. Mon papu chama diabune ko. Ya muito. Ai bozwaye bo. Na lati ko bimba na diabu. Toujours continuer l'émission Nabiso. Merci beaucoup à toi mon vieux, à moi mon boss. Donc patrocinateur penda il y a émission au mon vieux Coco Maleka prêtre. Donc Zalara na David Mbero sala bien, Patrick Match, to Zalara Bonheur Ngunda général. Donc toko kotara et sala bien maman Bonheur. Maman na Darelve. Donc tout ça penda junto. Bana palanka balobi bana kasenda bakotaka kaka malewa bayebi kolamba te bakenda kolia wapi bino mo boyebi restaurant bakenda kolia po bino boyebi olamba te nga so boyebi olamba te pourquoi bino bana kasenda bana kasenda boyebi olamba te David tant bembesi wana baloba makamba bongo yo fo boya tant bembesi wana bazoba na baloba makamba bongo fo boya. Dimanche ça joue to lamba te biso dimanche to lia en epic ça ah dimanche ne bolamba te dimanche to lamba dimanche to lia en epic ça te ko so to ke epic ça na to beti tout moi ji to mena bébé na yo bébé de ngaza ba buchon to za ba to mbalo boko la mbali non na bébé na tonto na ko mama ko le poussière ko la mobali ngake la malewa na ndi malewa na lamba na muluba tapu ni makasa mama nju omna lamba pe no ba ola bo on me te rit kat na wa fi ate talon ba te 35000 kwanza nga vraiment wa fi wana odona za dona kaza eza émission de moi lo ba trop ezati chana fi de chance liko na mon poto na l'équipe bino nyonso bana palanka nga pena chana fi de chance na kena poto mo ba visa obino bo luka boko mena makolo poussière po bozwa nga zala na déjà boko so la pe bien na bata ville kwa nga na luki moyen na kotela bino na ba relation na nga bokia ate ndenga mawa biso dimanche nzambe tango asala ba jour na ndenga dimanche penza ba pemaki eza normal dimanche tokene pizza yo ebi plama on pizza neza combien masanga pamba un kopo 5000 kwanza 5000 sikongo bani bafia palanga bayebi pizza na te bakenda ngo bakenda te bakanga photo place bakomi pizza abimisa ngo pizza nango bakota ndeni bien droit d'entrée nango eza combien Elia bino za bino ta bino te makambo bino te baluka nini baluka mbongo bafia palanka bafia kasenda matolo tout le temps kofanda na retunda bofanda na retunda wana tozoa mupepe botalisa pe chance eza place tozoa mupepe eza pe talisa chance na bino eza biso na biso tofanda toyebani bofanda kana bakitsa liboso wana po soki ve monga moni yo ve na aliete bafi bauti palanka ayo vanda wana te totakomona bafi ya mabord te po lupango na eza mabord bosani bebe mabord te lupango eza mabord donc eza bafi bauta palanka bayo vanda c'est la première fois kasi nango kasi bayo vanda ndeti na minute quarantaine eza fi nango ayebisange aoteka neti nga ritika pinga na te kaka
ba vie na soma polo ata 10 000 quoi ata 5 000 quoi ndenge na koti on pas vie moment to na la fona na zimbong montre poussière neti poussière ba poussière montre nalo bala mingi na kwa kabela na elo esalenga na bosa nini bolo ba kosa montre o na lati fona bino te eza trop cher fona bino te merci diable mon vieux na eza na kaka po ye mission David Ewembe donc esengo defa na yo odefi na bino oteno peruka na yo ya sangita bébé nalongola opeza kabelo nalongola eza sangita te non sangita te nalongola okota na Facebook na nga nalongola kabelo na ngai te bana palanga babona bango kalelo baboya poza tara moni so bina kitalo kwa bango na mi kitalo kwa bango bakingi ba père ba mesh na bango non so ba David balo émission na mona petit to kende kuna lo ba yibanga sandale yiba te ba toke na biso vers la fin na émission na biso Chana tala penda caméra non tala caméra conseil nini opesa na ba fille ya palanka conseil na nga na pesa pa ba fille ya palanka tika complexe fille ya palanka so ayoki kombo ya fille mo avanda na ville faluka approcher pa yebi ke so na ke boîte so eleki alala na ndako ya fille wana avanda adaya na ville ko biso to bona biso relation na biso to luki bino te bino bato boluki biso bino bato bobandi biso to banda bino te mais omona ndako na ngande olala une fois oyebisa ngande ko na ngana uti palanka na yebi kibokolo te ko tsanga ta boîte na ba boîte ngam na lakisa ki o boîte oyeba au niveau to kokani te pe ba fi a ville yebi si bino ba chéraka ben balata ba talon à cher bino boza ba fi ba keti différence non eza oya na talon na émission oye bandinga otabwa na talon te na balabala zela malembe ba fi ya palanka ba otambola na talon te bayebi te finyo savanda na ville aza madame finyo savanda na ville aza madame ayebi otambola na talon bino bovanda na kuna kote ba pousser ezala na mabulu botambola na talon ndeni bayaka boîte baye na batalon na bango na basac ngai Chana la fille de chance te me baloba pe ba fi akasi na balata talon mingi po basala kindumba po badendela biso na badendela bato na nini omoni oyebi nde makambo te talon ezalaka mpona mwasi keti na nini na soulier eza mpona mobali oyo mwa mwasi oyebi otambola na talon te wana genre wana lesbienne retika pinga conseil nini okopesa na bafi ya palanka kofinga bafi ya kasenda donc bafi ya kasenda balukaka batekaka nayebi na bango nga nayebi bango na via mabe te nayebi bango batekaka tovanda à côté babar ezalaka eza normal nyonso pake liberté pake ake ambiance ake amela bafi ya kasenda balata talon nayebi ke eza jeudi vendredi samedi dimanche totion mpona cage donc dans la mingo babio donc botika ko ba mabeba bana kasenda ba kasenda baza bandumba eloko ande son ba kasenda batekaka balukaka na ibaka nitaka dia mama lek na nga neta nitaka dia so ayena makambo asilika makasi barbara taka na tangi ye nazaleka ba ote fia na beta atol papa certes wana mama lek na nga nitaka nya so ayena makambo asilika sami ambombo boyoka ba fia salité ne ba alo ba n'importe quoi biso toza ba barbara toleka bino ne boza ba complexe na biso timo kile kufa tokotikala kozala ba complexe na bino te plus jamais photo bien kuna na okanga place okanga oyebi singa zela na oyebi singa junior a garçon ma ndo kanga photo donc afungo elo wanzelo mombo na bibo mutu so auti poto solo to musicien so auti Kishasa eloko aliboso so asola na producteur oyebisa producteur so bozwilanga hotel bozwilanga na ville na palanka te palanka ba maître baya babundisa na ville babete matolo na ville
ville omoni mo ville esonana moto na bino tia ya ko boza ba complexer na biso ata musicien ata kombeli na panaka suka foya ka na boîte question mo babenga na tuna ba fille ya Kasenda boza miyibi na niveau moko eleki ndelo ba fille ya Kasenda boyibaka makasi ndeti nani boyibaka poani neti nani bakosi bayiba neti nani bada fia Kasenda kobima na vie moko be ayibe porte-monnaie ba fia Kasenda bosala bongo poani ndeti bino ba vie obo ke kopesa basango mwa mabe pona ba fia Kasenda ba fia palaka babota te ba fia palaka babota te ba fia palanga babota te yebisanga veni oyo apalanga omona ye deja bota so abota akosi bino bana mwasi na te balobi boyende bafille ya Kasenda soki bobimi na bavie boyibaka bango bambongo boza miyibi bino bafille ya Kasenda po ani oyo fille ya Kasenda bima na ayiba ye mbongo yini mto oyebisanga bosala yango po ani biso tosala kadi ayi osala makambo wana plus jamais loyan la mama osala makambo wana plus jamais. Si on Sylvie Matabile, je t'aime beaucoup. Ça l'a ngoté. Et là, mon soeur, Royinda na Kasenda raga baboko laka babula. Banda ko zebeli na Kasenda aso tali una be bafanda 3 4 babula la babula. Ezaka bongo poani. Bino mo boyi banda kuna bongo. Batu nem to balobi na ngai, nga batu balobi na nga. Batindele nga ba question, mdatindele nga question oyo. Bakosi. Aisha Bosango lobi ba fille ya Kasenda basangana ka 4 5 miyibi bayibaka perike soka bimina via batu ayibi mbongo la somba zela non ndeko na mama sesenga so mo so perike na mo chapeau ko kolote bebe ko za fille ya ville nana fille mo wa uta panaka ayiba ba perike ya côté ke biso na sinda somba perike pa nga sino ko somba te feke ka kikolo no kokati na vivo ya est-ce que moyiba ya la place ba caméra zebele mais ba kanga ngai ah boyiba te est-ce que moyiba ya na hotel mo boza VIP boyiba caméra zebele moyiba ba abomba na ka et no tambola kuna te kuna ba kanga nga parce place biso toyi obengisi biso toyi. Merci beaucoup, c'était David Ewembe na masolo ya balabala kaka ndenge nzalaka donc boteni nga regarde ezaka li solo émission esengaki ekineka ka boye to comme na biso bina na suka Shana pesa mo bambote na bango pema bambote na bato yayo talo eza ngai numéro 30 na pesi mbote na nga ba leader na nga va respecter liberté artiste et baton piana magre na Luanda oyo okene na nga mabeme contre mes street cap ngayo na RD mama nga makamnyo so na posta libanga luka na pesi mbote na nga papa yoyo tabosh na mo papa yoyo na pesi mbote na nga pa mukulu ve na nga bengsinga na okende kuna to sola ka mama onde ezalaki mona ina poso ya mini ki jibe mpiana la pesi mbote na nga pa wangler ya kuza mon vieux ya palais moi mobalo alata cher webi a cher makasi wa salité beaucoup kana été mbote na nga beaucoup ta pongo mon vieux batuka bangu baramona otanga bino botanga ngote yo lo la pesi mbote na pas sauver tokokanité o bo sentir bat ba bima na nga pesi mbote na ngai pa bokuta pongo maluvaka batu nyonso chana la fille de chance ye yo nga mona mi pesi mbote na nga pa Lauriane la mama Julia Teboa Julia Fernanda ba bisu na bino David Ewembe check na pesi mbote na famille na nga famille Kabangu donc bandali ko ya ti donc na papa na nga Kabuzo Kabangu donc tu bien le voir no pesi mbote na famille na nga donc na linga bino mingi Anita Kadia et ma sœur Mouzé les petits mon vieux Mouzé les petits ba gros bisous non yo doit $100,000 pa na Yonzika mon vieux Yonzika sur le bembe Yonzika sur le bembe ba kokote na David na pesi mbote na bébé David donc na linga ko mingi
Maman bonheur, maman bonheur. Merci beaucoup, c'était David Ewembe na ba fille ya Kasena. Donc mekeka ko beta li solo ngo. Donc boteninga regerte ya. To solo ligaka. Ba proposer ya bango, malobeza ya bango. Donc nga David Ewembe na tunika ba question kaka ndenge bolobaki nanga. Donc to continuer kozala na bino ko pesa bino ka ba information kaka. Donc lobby biso tout ba journaliste tout au bazana kata Luanda to kutana bongo pa sénateur Paulo Tudulu conférence de presse ezawana pona arrivé à héritier Watanabe Gogan motona tembe mi ange mi démon donc et simi donc ma ramener c'est simi donc merci na batutu o ba accompagner émission de vidéo mbe pour s'abonner massivement à Idéologie TV pour balobi à makam merci na batutu équipe mo ya Idéologie TV Bonheur Ngunda Patrick Maj Marlène maman Pasteur Bellevue maman Bonheur Tosa Obika maman Nadarelvi donc merci beaucoup à toi donc marambo ça la nzambe ga ndem tayebi donc nazabe na minga olobate total ara lobby Stéphie la fraîcheur Stéphie Kalao donc kotaka na kata kopango et au Simba donc to suki na biso awa na ebite rito ngo baksani te bino bo mesana tana bo betela ba via na ba tour ba nini donc ba via Kasena poussière ezala bon siko balata talon pampa mate po bakena koluka mbongo donc bokokai na bango te na princesse mais nzamba sunga bino ba fia Kasena boko makoluka pe lar ba fia Kasena botika matolo botika ba fia soki bakoti tudilu soit bakoti kibokolo soit bakoti ba place esenga kokota kota na botika ba fia bazala l'aise ndeti vie nini onde to émission osenga bo mingi te ba fia bakoma kokima bino ba fia Kasena bolingi trop matolo bosala keloko te